Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Liwa bandeko nanga mosusu na mitunaka liwa oyo eutaka wapi? Eutaka penza wapi? Liwa oyo eyaka kobetisaka biso mitu, eyaka kaka kozokisaka biso mitema na niveau moko pas possible bandeko nanga. Liwa oyo eutaka au juste wapi? Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu na sangomoko ya mawa makasi, sangomoko eosala pasi na motema. Sangwaliwa bandeko na ngai, sangwaliwa eosala pasi. Bandeko nanga avant tokota na isangwaliwa oyo bandeko nanga na osenga nanu na batu onyo soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne abatoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga bozwa nanu bakiti bovanda. Makambo bongo ezalaka bien bozwi bakiti na bino bovandi boyoka sangwa mawa eza nini, sangwa liwa eza nini. Tiens moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo pembeni, moi mai pembeni, eloko kolia bandeko nanga nde tokolia na bisote. Basangwa bongo ya mawa en tout cas toliaka na bisote na linga kutu te ata kolia te parce que eza sango moko ezolelisaka. Eolelisa moyen toliaka bandeko nanga ezate tiaka mwa mai, tiaka mwa sucré na yo, tiaka mwa jus na yo kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Kote mosusu pe tia mwa volume na yo likolo, kobosana te kotia j'aime na yo, kobosana pete kosala partage na bandeko mosusu, kobosana pete kandenge ezalaka kotiela biso mwa commentaire na système moko ya bien, ba commentaire nde ya mafinga nde tolingaka na biso na chaîne na biso te. Mafinga vraiment na chaîne na biso toboya kango na kombo na Yesu Kristo. Bandeko nanga makambo ka ndenge tolobaka communauté na biso eza nango ka na makambo bolali bolamuki omonika makambo moko ekwei, bolali bolamuki makambo moko boye ekwei. Bandeko nanga fe ane yangoyo, fe ane yangoyo bandeko nanga fe ane nyonso eyaka ka na makambo nango. Fin année eyaka kana makambo nango e yango ezalaka bien fin année bongo. En tout cas bandeko nanga bozalaka batu moko ya habitude surtout ya prière. Batu moko ya prière ya makasi, pas que non ba prière moko boye olamuki na yo kaka ona o prier nanga era kolala. Era mosusu olali na kolala ona o prier nanga tongo. Wana esimbaka te. Mokilozo kende mabe. Fin année eza biloko ebele esalimaka. Batu mosusu bazelaka na bango ka décembre nde ba bando sambela, mais ba sambela nango ka décembre te boki ko sambela janvier ozo sambelaka do ba mois nyonso tout il faut ko sambelaka. Bandeko nanga ezo sala pasi yango news ya lelo na opesa bino en tout cas bad news o balobaka na anglais. News moko ya mabe. Na minute oyo ndeko na biso Aida Kapilas bandeko nanga boyebi aza comédienne moko ya tongo. Kizengi na biso tobenga ka kizengi na biso sekisaka biso, asipelisaka biso kizengi na biso ya kitoko wapi bandeko nanga. Na minute oyo grande sœur na ye auti kokufa. E osala pasi makasi, grande sœur na ye akufi lelo bandeko nanga ya de cela 1h30. Oyo grande sœur na ye auti kotika biso.
bandeko nanga eza pasi, eza penza pasi bandeko na ngai ezosala pasi mingi na motema. Pasi vraiment pas possible. Kobungisa yaya ezalaka pasi. Yango no senga na bafani nyonso ya Aida. Bao nyonso basepelaka na ndenge Aida jouaka. Bao nyonso bazalaka soki Aida zo jouer en tout cas mitema na bango esepelaka. C'est le moment bolakisa bolingo na bino. Lakisa penza bolingo na yo place nyonso landaka Aida. Aza na page na ye ya Facebook, kende na page na ye. Tiela ye moi commentaire d'encouragement. Oza na numéro na ye ya téléphone. Benga ye. Pesa ye ba parole d'encouragement. Soki omoni ke biloko wana nyonso okoka na yo te. Bandeko nanga na osenga na bino. Moi prière. Parce que moment oyo ezalaka difficile na mutu nyonso. Ezalata ba pasteur o bateyaka biso sur liwa sur la mort. Mais ezalaka mutu nyonso tout. Ezalaka moment moko ezalaka tellement difficile bandeko na ngai. Ezalaka tellement difficile moko na niveau moko pas possible. Somo. Yango bandeko na ngai ezalaka bien na minute oyo prière na bino e osunga Aida mingi. Motema esalinga pasi na motema. Na yoki penza mabe makasi kotala ka kizengi na biso ba théâtre Aida muto sepelisaka biso asekisaka biso mingi na minute oyo aza inconsolable. Aida zolela kaka nyonso bandeko nanga e osala pasi. Ba message d'encouragement na bino, ba prière na bino bandeko na ngai, ba appel na bino e kosunga Aida mingi makasi. En tout cas botika ete na minute oyo bo sambelaka po na ye kandenge zalaka na système moko ya bientôt comme fin année bandeko na nga année ezokende na suka. Yango vie de prière surtout ezala toujours et encore priorité na bino. On a muki na tongo priaka tiaka journée na maboko nzambe yebisaka nzambe azala na yo. Nzambe alola a continuaka toujours ko protéger yo azalaka toujours na yo. Nzambe alola azala na famille na yo mobimba to yebike liwa mutu a permettra kango ezalaka nzambe. Mais biso mosusu pe to salaka ba part na biso to sambelaka pe po na ba protection na biso moko po na ba protection na ba famille na biso e salaka kitoko o wapi bandeko na ngai zalaka bongo. Yango la famille na lingaki kana partager na bino moi sango oyo ya mawa makasi. Avant to kota vraiment na suka ya moi partage na biso kandenge zalaka na kolingana nu na pesa mwa bambote nanga na batu nyonso o balandaka Etoile Nines TV wala na pesi bambote nanga na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzambe na pesi bambote nanga na ye moko Vicky Mbonzo depuis Sénégal na yebite ce qui ezalaka mama Vicky Mbonzo ce qui ezalaka na benga Vicky Mbonzo mais yo moko salelanga ka signe na commentaire na yo comme ça na yeba bien ce qui na obenga yo tantine Vicky to mama Vicky Mbonzo na système moko ya bien na pesi bambote na mama Germaine mama Monique depuis Sénégal bato Sénégal nyonso na pesi bino bambote na système ya kitoko na pesi bambote na batu nyonso ya France na pesi batu bambote na batu nyonso ya Kinshasa pourquoi pas tous les louchois na pesi bino bambote bato ya États-Unis donc partout dans le monde na pesi bino bambote na système moko ya kitoko. Bye bye la famille et à la